Mais loko moko tobo sanate. Mokonzi ya mboka. Mwana mboka Joseph Kabila Kabange. Oyo azali autorité morale na biso na Rams MP. Azali oyo babengaka garant de la nation. Soki a Monique bandeko na biso ya rassemblement. Bazo kondi ko sala mobulu nde bazo sala wana. Il sera obligé à un moment donné à prendre ses responsabilités. Pambaté. Ce qui est dans le but qui prendra ses responsabilités et l'activité qui a imposé Batumutumoko. La rencontre aujourd'hui, c'était les conseils des sages du rassemblement qui s'est réuni en réunion extraordinaire pour d'abord qu'on présente les nouveaux dirigeants du rassemblement. Vous savez qu'il y a une restructuration et nous avons des organes, 3 organes. Le président du rassemblement, le président du conseil des sages du rassemblement et la coordination des actions du rassemblement. Le président Félix Tshisekedi a été élu président du rassemblement. Il fallait le représenter à tous les membres du conseil des sages. Le président Pierre Lumbi a été élu, excusez-moi les mots, a été présenté parce que c'était par consensus. Donc le président Félix Tshisekedi a été présenté comme président du rassemblement et le président Pierre Lumbi comme président du conseil des sages. Donc on les a présentés aujourd'hui et nous avons discuté d'autres points sur la situation politique du pays, sur l'enlisement de l'accord, parce que le pouvoir en place ne veut pas appliquer l'accord. Nous avons mis les pouvoirs en place en demeure d'appliquer l'accord le plus rapidement possible. Nous avons demandé au président du rassemblement et au président du conseil des sages d'entreprendre des démarches vers les autres parties prenantes pour que l'arrangement particulier soit signé le plus rapidement possible afin de mettre en application l'accord de la Saint-Sylvestre. Voilà l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous assistons à un jet d'exclusion dans les différentes plateformes, y compris dans des partis politiques. Est-ce que là, cela va pour une bonne mise en œuvre de l'accord du 31 décembre? On n'a pas parlé d'exclusion ici aujourd'hui. Ici, on a parlé du rassemblement, on a parlé des organes du rassemblement, on a parlé des dirigeants des rassemblements, on a parlé de comment pourvoir aux autres postes dans des organes qui ne sont pas encore pourvus. On a parlé des défis qui guettent l'État, la nation congolaise. On n'a pas parlé justement parce que les autres ne sont pas là, ils sont exclus. Qui n'est pas là? Il y a certains qui sont exclus. Ils sont auto-exclus. Notamment Katebe Katoto. Mais si Katebe Katoto est exclu par sa plateforme qui est l'alternance pour la République, où est le problème du rassemblement? Il faut aller demander à M. Katebe Katoto et à l'AR qu'est-ce qui se passe. Ici, c'est le rassemblement. Nous vous avons dit que le rassemblement compte en son sein 9 composantes, c'est-à-dire 9 plateformes. En commençant par l'UDPS, la dynamique de l'opposition, le G7, l'AR, le G14, le CR, la MPP, la société civile, et les fronts du peuple. Donc toutes ces plateformes-là, et j'ai cité aussi la MPP, et toutes ces plateformes-là étaient présentes. Donc ici, aujourd'hui, nous étions là le 9. Un message d'apaisement à la population? Message, nous disons à la population de rester vigilant. Nous devons appliquer l'accord à tout prix. Parce que la légitimité aujourd'hui de toutes les institutions tire sa source de cet accord. Si l'accord n'est pas appliqué, donc moi Fayounou, je ne suis pas député. Je ne peux pas être député parce que mon mandat est déjà terminé. Monsieur Kabila ne peut pas être à ce poste-là. Donc il n'y a pas de président, il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur, c'est un chaos. Et c'est pour cela nous avons dit que nous continuons à soutenir les évêques, à dire aux évêques de continuer leur mission de bons offices et à la population d'être vigilant. Parce qu'à un moment donné, nous serons obligés de donner le mot d'ordre à la population pour dire que trop, c'est trop. Merci. Nous assistons. Mesdemoiselles et messieurs, consécutivement à la restructuration des organes et à la désignation de leurs animateurs,
les 9 composantes du rassemblement se sont réunies ce jeudi 9 mars 2017 sous la présidence de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du rassemblement, à la résidence du feu le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Au cours de la dite réunion, les 9 composantes ont rendu un vibrant hommage à feu le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, initiateur du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Procéder à la présentation officielle et solennelle de M. Félix Antoine Tshisekedi et Pierre Lumbi, respectivement président du rassemblement et président du Conseil des sages du rassemblement. Ouvert le processus de désignation par consensus des autres animateurs aux postes actuellement vacants dans les organes du rassemblement, notamment les 3 postes de vice-président du Conseil des sages, du coordonnateur des actions, de ses 4 adjoints, ainsi que de tous les membres de son bureau. Le président du rassemblement a été chargé de prendre tous les contacts nécessaires avec toutes les composantes à cet effet. S'agissant des défis politiques de l'heure, les composantes réitèrent les engagements pris par tous les membres à la conférence de Genval afin de relever les défis de l'alternance et du changement démocratique dans notre pays. Observe avec inquiétude la détérioration des conditions de vie de la population. Condamne la recrudescence de l'insécurité généralisée, de massacres, de tueries, de violations massives des droits de l'homme qui règnent sur l'ensemble du territoire national. Interpelle le pouvoir en place quant à sa responsabilité dans le blocage de la sortie des crises et les met en demeure de prendre conscience de la gravité de la situation politique actuelle qui conduit les pays inexorablement au chaos. Le rassemblement souligne que l'accord politique global et inclusif du Centre interdiocésain du 31 décembre 2016 est actuellement l'unique source de légitimité des dirigeants de toutes les institutions politiques de la République démocratique du Congo, en ce compris le président de la République. C'est pourquoi le rassemblement exhorte toutes les parties prenantes à l'accord à œuvrer pour sa mise en application intégrale et rapide. À cet effet, la direction politique du rassemblement prendra contact avec tous les partenaires concernés en vue de la finalisation et de la signature de l'arrangement particulier dans les plus brefs délais. Le rassemblement encourage la SENCO à poursuivre sans désemparer sa mission de bons offices. Le rassemblement remercie la communauté internationale pour son accompagnement soutenu apporté au peuple congolais dans son combat pour la démocratie, le respect des droits humains et de l'état de droit. Le rassemblement appelle tous les Congolais à ne point perdre espoir, à redoubler de vigilance et à se tenir prêts à répondre à ces mots d'ordre pour le triomphe des idéaux démocratiques auxquels le président Etienne Tshisekedi Wamulumba a consacré toute sa vie. Fait à Kinshasa le 9 mars 2017 pour le rassemblement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers amis de la presse, mobulu eza na kati ya rassemblement balukela yango solution mwana mboka oyo ayaki korepresente idps awa na masolo ya mokolo ya mitano aboyaki abi mobulu ata moke eza te mais lelo oyo kaka mokolo ya mitano ntango tobimi awa na poka totia matoi na radio okuna baponi joseph elonga nkoi mokolo ya mitano
dimanche to la mukana tongo boy mukolo yenga o baponi mwana mboka Patrick Mayombe na Clément Kanko donc mobulu wana mama journaliste ezali ko profiter ata mukete na peuple congolais to ali ko senga na bande ko na biso opposition batika maseki wana penda nazo lobango na motema moko na kande zo tati na motema na ngai mama journaliste batika ukamata mboka oyo lokola lioto batika maseki kasi yo okolo banani batika maseki bana mboka ya opposition tokitaka na balabala ndeko konde biso tokitaka na balabala biso toyebi boni bayimboka bakanisaka en tout cas majorité kino le boza épargné te yoko mona mboka lobi na ngai na tie le benanga lobi mama regatika baje ya majorité bangonde batiaki misolo po bapanza sawa penza ka seba bakete sima mona mboka Tshisekedi mbilinga mlingiro kota bango ba profiter na mbilinga mbilinga wana pote accord e umela bongo bango bakoba bele ko bongo 2017 mapono mpe ko za nango te to sito yebi j'ai la majorité c'est bimina na mposa Jean Bosco Konde mama journaliste oyebi potolo balika bona mposa oyebi pone bana mboka olenga nkoye baza ko boya présidence ya Pierre Lumbi na bango ba côté mais Félix te kasi Pierre Lumbi bana mboka wana bazo tema Pierre Lumbi epuka bazo temela pona nini pamba te bazo mona elilingi ya Moïse Katumbi na sima ya Pierre Lumbi parce que Pierre Lumbi da G7 ba ko mona ya kabila kala mingi te bazo mona elili ya Moïse Katumbi na sima ya Pierre Lumbi na ngi koloba ke kuna pe na rassemblement misolo zali dike misolo ze belé kuna pamba te G7 oba Pierre Lumbi muta simba ngo zali mwana mboka Moïse Katumbi misolo nakanza na makambo tali misolo boyoka réputation azana ngo soko tali pe ba composante mususu na ba composante mususu oza ko bona na kaka kuna na opposition to ali ko mona pe mwana mboka Raphaël Katebeka toto azali pe kuna na kati ya masolo opposition et rassemblement et apparenté yepe d'ailleurs ali parmi ba fondateur rassemblement mwana mboka Raphaël Katebeka toto mama na bato na bayi politique ya mboko yo okolo tangela mutu aleki Katebeka toto na mbongo na misolo si toka sangoza milliardaire même ko yana yena kisasa to mona ki na aéroport njili ayaki na ba avion biso to yela kate ya ba compagnie autofuta ticket ayaki na avion ya yemoko o ba benga jet privé donc misolo pesa kuna na rotuno ya noter pamba ti ayo mdo tuna biano mais nazo réfléchir à autre vendre balobaka pona nini rassemblement epanzaka majorité te pona nini rassemblement au tchaso mbuluté donc c'est une façon de vous dire que biso bayi majorité makambo yo kana rassemblement 1 etali biso te 2 toyebi yango te botika komona ka diabulu partout oh bana mboka ya pouvoir babosala te ezali bango moko bayi rassemblement baza kolakisa na population le koso na bango ya pouvoir pe ya misolo oh balobaka na lopoto les masques sont en train de tomber butu moi bande kolobaki o biso to bunda pona peuple lelo zo kasuko ba peuple mnoko na bango si bakomi ko bunda entre bango bakomi ko bomana ko fingana na libanda na balabala basali soni pambate masque o balata kawana ekwei bande kolobaki biso to bunda pona ekolo to bunda pona peuple mais lelo yo même peuple moniango ke batango bazo bunda pona bango moko pona lokoso na bango ya kibokonzi pe lokoso na bango ya misolo likambo zali awa makeli na bango ya solo peneta li baimboka te kasi kambo zali zali mokolote ya le 31 décembre wana toke na makeli oti wapi pote accord wana za la respecter sengeli nini ozali pe mutami be ko mona mboka bo Jean Bosco Konde mama journaliste ko na to kosuka na yango wapi ko kosuka mama journaliste na da prophète de malheur te mais soki todo senga bana mboka ya rassemblement bakoka kozongisa boyokani entre bango pote biso na majorité présidentielle tozwa interlocuteur valable pe tokoba tosilisa makambo pamba te peuple congolais aza kozela masolo oyo esila eumeli mingi trop tango masolo ya 5 ebandaki toyebela yeke kosala poso mibale misato makambo esili lelo tokomi na sanza misato tobandi kolanda mine toza kosenga mais eloko moko tobosana te mokonzi ya mboka mwana mboka Joseph Kabila Kabange oyo azali autorité morale na biso na Rams MP azali oyo babengaka garant de la nation soki amoni ke bandeko na biso ya rassemblement bazokondi kosala mobulu nde bazosala wana il sera obligé à un moment donné à prendre ses responsabilités pamba te
imposer bato olenga fingi oyo Pierre Lumbi tout mon mboka Patrick akosala nini ce qui na lobby qui prendra ses responsabilités et la cité qui a imposé bato mutu moko makambo oyo bango akota ngote makambo na bango ya buzoba oyo bazosala wana ya kofinga na otikola basika ete mise en application accord wana ezodépendre na rassemblement soki mbutu wana ekobitanga akoza baresponsabilité na ye président de la république mwana mboka Joseph Kabila autorité morale na biso na rams tina moya lelo moto moko aza na pouvoir ope bapesa eza ye soki totangi constitution kobanda article ya yambo tina article ya suka esika moko te bakomi ke il faut adiriger mboka oyo na bato opposition bakomi yango esika moko te ezali bwanya na ye comme azali homme de paix homme de dialogue na bwanya na ye nde abengi bayi mboka oyo baza na opposition baya tosangana po tosala mosala ya mboka elongo musala nyonso seniko asali ekokwela nango na mai accord ya 31 décembre tobosani yango osali ebele ya 18 octobre mama journaliste souwe ya mokonzi ya mboka ekolo ezali to appliqué baaccord ya le 31 décembre yango nasengaki na baepiskopo bayebisa baninga na biso na ngambo mosusu basala mwa lombango mpo bapona molobeli oyo ya sika mpe tokoba tosisa masolo mais soki tomoni ke kuna boyokani eza kaka te baza kobomana baza kofingana oyo aboyi oyo aboyi oyo tata mokonzi ekolo en tant que garant de la nation un moment donné il sera obligé de prendre ses responsabilités akotuna constitution elobi nini pamba te oyo ezalaki arrangement ya ndenge oyoka meme document tozela suka babengango arrangement particulier ezali biloko moko ekomama te na constitution nulle part balobi que premier ministre fauta na opposition tanga article 78 ya constitution balobi bien que premier ministre fauta na majorité parlementaire mais wana na contexte wana mboka ekolo alobi te wana esalemaka ntango eleko toloba bongo contexte politique eza normal maponomi esalemi mokambi ya ekolo abimi aponi gouvernement na ye kasi awa mokambi ya ekolo aza fin mandat badepute fin mandat basénateur biso nyonso fin mandat eza pembeni yano eza mosika te natindi yo tango tokosilisa oluka mobeko likonzi ekolo na biso constitution otanga article 70 article 70 elobi boye clairement na point nango ya mibale soki maponomi masalemi te mwana mboka Joseph Kabila Kabange président de la République akotikala na akokontinue kosala misala na ye akotikala na ebonga na ye mpe akokontinue kosala misala kino mokonzi ya sika ekolo akoponomo donc eza clair balobi te ke soki baponomi masalemi te alors mwana mboka président de la République fa bengisa opposition bayokana mpo badirige mboka ensemble balobi bongo te mais ezali mpo na bwanya na ye nde tobengaka ye homme de dialogue homme de paix mwana mboka Joseph Kabila Kabange abengi bandeko ya opposition alobi bon comme komi boya tosangana bino bozwa poste ya premier ministre nga na continue na nga na mosala nga ya président de la République po te tomema masolo noki mpe tokende na maponomi ekolo ezwa bakonzi ya sika de la diaspora. Nous qui sommes ici venus représenter la base de l'UDPS ici en Afrique du Sud, nous venons de sortir de la réunion du rassemblement qui s'est tenue à la résidence du président Etienne Tshisekedi. Et la réunion a eu pour objet de relancer les activités de travaux de la conférence, les travaux de la CENCO qui étaient en veilleuse. Alors, les grandes décisions qui sont sorties de cette réunion, je crois que c'est vraiment la mise en application de l'accord. Nous tenons à ce que la conférence nationale des évêques puisse prendre les accords et le mettre en application. C'est pratiquement l'issue de la réunion d'aujourd'hui. Je crois que c'est l'essentiel qu'on a voulu vous communiquer. Merci. Il y a 3 adjoints. Peut-être la coordination des actions pour que le peuple azana biso. Ndeko la coordonnateur na batomine. Toko sala makambo na sima peto pesi na président na biso était à ça ndenge yose po bato wana bakoya ya 3 adjoints. Peut-être la coordination des actions
po oyeba que peuple aza na biso nde akozala coordonnateur na bato minei tokosala makambo wana na nsima mpe topesi na président na biso ete asala ndenge nyonso mpo bato wana député azalité, sénateur azalité, président azalité, gouverneur azalité. Yango wana tosengi ete biso nyonso po tobengi na français ba partie prenante tosala makasi mpona to appliquer accord wana. Tolobi boye direction ya rassemblement ekosala makasi mikolo oyo etala bandeko mosusu bazali kuna po tosala noki to signer arrangement particulier. Tolobi lisusu boye que tozongisi confiance na biso to réitérer confiance na Senko na misalo eza kosala po o tobengi na français bons offices. Senko et continuer misala wana po tokende liboso accord ezala appliqué. Tolobi boye que topesi botondi mingi na communauté internationale na ndenge baza kolandela makambo ya biso ya Congo bazali kosalisa biso po tokende liboso po accord ezala appliqué. Mende na suka tokosenga na bana ya mboka ba congolais bolobi mingi tomoni patience bolandi biso makambo tolobaki président Tshisekedi azakoloba le peuple d'abord toyoki bino makambo bolobi mais tolobi bozala vigilant parce que ceux qui accord va appliquer en côté tokopesa mot d'ordre tokopesa mot d'ordre bokolanda mot d'ordre mais pour l'instant bolanda biso botala makambo tokosala tokosenga ba rendez-vous tokende po tokona kosigner arrangement particulier pour le premier ministre Abima makambo ekende liboso pour na mobu oyo 2017 to organiser ba élection. Merci mille. Première plutôt depuis que le président Étienne Tshisekedi est parti. Le rassemblement a réussi à réunir pratiquement toutes les composantes de la plénière pour que nous puissions statuer sur la restitution. La restitution comportait 3 points. D'abord, on a présenté le président comme président du rassemblement et le président Pierre comme président du conseil du Sénat. Et ensuite, nous avons pensé que le président doit consulter pour voir au poste de vice-président du Conseil des sages ainsi que de la coordination avec ses adjoints. Et enfin, nous avons lancé un appel au peuple d'être vigilant et nous interpellons le pouvoir à faire davantage pour que l'accord particulier puisse être finalisé afin que nous puissions aller aux élections. Mais les élections ne pourront se tenir que si on a un nouveau gouvernement, certainement qui sera dirigé par un président de l'Assemblée et c'est ça qui permettra que l'accord soit d'application intégrale. Donc nous demandons au peuple de rester vigilant parce que la tenance, ce sont les élections. Ce qui nous préoccupe, ce ne sont pas les postes, mais ce sont les élections. Et nous remercions la communauté internationale, la MONUSCO, pour, comment dirais-je, son souci de pouvoir permettre à celle de Congo puisse retrouver la voie démocratique à travers les élections et enfin la médiation. Viva! Viva! UDPS viva! 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 Voilà. Loko la bino moko bolobi. Est-ce que Natuni bino, est-ce que batrahisaka héros national? Muto a trahir héros national sort na ezanini? Voilà. Donc ngai nazako zwa serment na miso na bino. Na miso ya Nzambe aza likolo. Oyo elingi bino ekolinga ngai. Jamais nako trahir bino. Tozalaka tout le temps en contact. Nayo kaka ba biloko bino bolingi basuwe na bino na mema yango au sommet ya mboka tokoka kosala yango Congo ekoma mboka ya bomengo. Richesse
tokokanisa Félix lokolala tokokanisa Félix ndenge na yebisi bino Congo richesse nango ya liboso ezali minere te, richesse ya Congo ya liboso ezali jeunesse. Tokosala na bino mosala, tokozwa bokonzi na mboka oyo, tokobongisa mboka Congo. Voilà. Napesi bino merci mingi, nazongeli baninga oya bino pe naza koyamba na kati kuna.